affaire ya mafinga bana mama ekomi na niveau nini. Muzeki Nzingu na miniti oyo akomi na niveau nini. Contrat oyo asinaki il paraît biso toyebite tokoyoka kaka. Est-ce que ça solo to alukuta bandeko na ngai e ba chroniquer lelo bakomi na niveau nini. Ba opesa position to balingi su kopesa position te. Po to moni bakolo ebele babambi Muzeki Nzingu mabanga bawanga ni ndenge Yuda sawangana Yesu. Et na minitio ba chroniqueur na ba chroniqueuse pe belé ba yé vraiment ba lobi ba lingi sous TV que ma finge comme les en tout cas ba lingi te. Mais pourquoi toujours ba ça la différence parce que tout le monde qui bande ko belé ba ki na ba ma finga lo kwa ba Jaël mais tout cas là au monde te ba chroniqueur ba bimande ba bimina oya affaire ya Nzingu. Et tout le monde qui peut ba mususu pe lo kwa ba nyama corps ba ze belé ba bimaka ba fingaka en tout cas tout le monde qui te ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba koma ko loba ndenge ba koma loba lelo to loba ki ba koma loba parce que ça trop c'est trop to ndenge ni to ça l'analyse ngala bino to za bandeko en tout cas na ko chila bino ba audio boyoka ba point de vue ya bandeko ndenge ba tomboki ndenge ba ko loba parce que affaire oyo trop c'est trop bandeko nanga. Et sans plus tarder bo s'abonner bo liker bo partager ba mbote na bino partout esika bozali to lingi bino mingi ndenge bino pe bo lingi biso mingi ba commentaire na bino ko sala biso bien bandeko. Voilà, lelo tomoni affaire oyo en tout cas et koti mabe eke mabe mokili penza omona internet eza oningana. Nzingu azaki babeta kiye azaki na Angola après concert na bango babeta kiye to yoka kinenga sengaki feregola et nenga sengaki héritier wata ba pardon. Mais après avoir kouta na Angola ko ya Kinshasa en tout cas Nzingu aye mabe akomi lokwa mbwa bakata singa afingi nde ko finga amamoli nde ko mamula héritier sambwe nde ko sambwa na mafinga. Alors art to sepela na art tendenge babeta ki Nzingu to mona ki yango mabe mais art o yesko ako poser ako finga singa baninga ya ko finga héritier wata bino balandi na biso la grande découverte boye bisa biso bo moni yango malamu to mabe parce que marambo nengo ko kende to moni ba era musique bande ko ebeli ba journaliste en tout cas auto ebi mingi bakali balobela la faire egola en tout cas apparemment ba démissionner balingi soute balobi trop c'est trop mafinga oyo Muzeki Nzingu afingi bango eleki tellement makasi bakoki ko supporter yango te bakoki ko supporter yango te mafinga oyo Muzeki Nzingu afingi héritier wata or to ebi bakali ba era baza bato oyo basoutenir pe faire ba soutenir pe héritier wata. Alors komona ndenge Muzeki Nzingu akomoke na makambo bango moko d'abord epesi bango somo et ba musicien belé ba bosanaka bo imaginez-vous Muzeki Nzingu azofinga héritier pour na faire lobi akolongwa pa faire ake msusu par exemple pas fali fo bomi yeba ke nenga finga ki muninga pona nga kuna pa ko finga nga pona akofinga nga pona ye. Alors à quoi bon ko acceptera bato abongo pembeni na bino en tout cas to yebi na biso te biso to ko sala juste analyse bandeko bino bato zana se bolanda biso bochana ba point de vue na bino en tout cas et que ça la biso bien pour affaire o ndenge to ko kende to comprendre te to mona ba musicien ba mboka ba pays étranger to mona bango ndenge ba fonctionnaka basala ba succès sans mafinga na ebite Michael Jackson so to mona mutu moko ya ko fingele bato malgré banglango en tout cas to mona te Céline Dion ba Rihanna ye wana zalaka ke ezongi asali boy est-ce que to mona déjà mutu ya ko fingele bato même azwa même ba problème na moi na mobile na ye papa ya bana na ye o ezaki balingi bambwa libala te et tout soki ezalaka na communauté na biso mbeto mona bato baleka bafinga bakota affaire wana mais omona ke bandeko na biso ya libanda makambo wana ezalaka te mais pourquoi ka na communauté na biso et lelo bato bakoloba musique internationale na mafinga to na nini bandeko na ngai. Voilà bandeko na ochela bino ba audio bolanda vraiment bandeko na biso ndenge ba pesi ba point de vue na bango concernant makambo oyo vraiment et ça la passe et pesi pe mawa komona ba biloko aboye
bolanda ndenge bandeko na biso bapesi point de vue na bango vraiment bocha ba commentaire bo like et ko sala biso bien na ba non ba s'abonner te papa maman yaya s'abonner et sala biso bien merci d'avance et voilà tolanda bandunda na bango donc ba maman na bazaloka ba maman na Yesu ils ont crié à leurs enfants ils ont crié au projet de Wera donc cette génération et que na bilo gwanate eza passion mona flamme kapa ya atinda mutu afinga mama na seleo et oromona sikoyo oyo uti koleka lelo ce qui est sûr kofinga eza na déjà to ko arrêter ngote ya omoke ko kita mais les ande balobarata na loi ya guerre norme les ezalaka oko comprendre que même sorti à Niamakor peut-être héritier yebité peut-être pas yebi ou azui yango akwasima ngo na niveau makambwike mais eza stratégie et uti na rotana oyo babande ko sala mamami oyo bande ko sala mami mutazolela na été chacun portera sa propre charge donc classement ko zalango sur les futurs classement 2025 ils ont risqué ça la sikoyo fali de l'autre côté faire de l'autre côté après fali héritier Gezmawete Koto après faire Fabriga. Papa, pour me permettre, de poser question. Merci. Fabien Landou, la mamie a son modèle, gros bisous et sukosa. Toto promo. Maintenant, nandenge, to comme engrenage oyo. On lobby bien que, na série à ba JDT, tout ça et tout, jamais to mona, mutoko a JDT abima, ayoko fingande ti maman Marie Makese. Donc, si qu'on attend, lelo tanto mona, ba jeune au bazo bima awa au bazape ici à famille pauvre parce qu'il faut qu'on se le dise ba jeune wana frère na biso baza bato ba luka vie baza bato ba famille ezana ba moyete ezape na ba kombote ezape na ba générosité tant bango bazo ya ko toucher musique te mais bazo ko toucher ba individu na ba famille na bango na ba famille na bango siko tant procédure ya ko bando kangisa bango po bate ya bango ke koma ezala siko nani mutabando futela bango ba avocat na mutando bimisa bango puisque apparemment il y a des gens quand eux ils font ça il y a des gens qui les encouragent tozo bossa na ke baza net mutoko Niamakor aujourd'hui si il s'avère que modèle ya afingeli batubon afingeli maman ya ferré afingi mama ritolo bango voilà denga afingeli maman ya artiste ferré ce qui les lo faire a décidé pour Niamakor aza na position te ce qui a décidé à kangisa ye et comme que héritier bimisa ye pour afingi pour na héritier et héritier peut akoya akobimisa ye du fait que maman moko mutafingami ou e ko bando ekandenge nini yeah merci pena o eza question mo pena ya bien nga na linga vraiment musique je me sens investi dans une mission peut-être d'apporter les changements. Concurrence en musique c'est un aspect il y a aussi des aspects spirituels dans la musique boyo kanga koto to ka bien na auto belo même na guerre batira moi na classe te batira récolte sikoyo na niveau tozo le kalelo difficulté ça ceux qui leader lelo apporter un communicateur plainte par exemple faire des plaintes bayam pakaba ofingaye bade baba fingaye apporter plainte na le temps comme à procès et ani ça la lokola succès ya moto yo bakangisi wana lela ko bima comme sur ba conférence de presse wana za nini boy or le fait pe ya omona ya mo ba mise ba sala ka kanai bakangisi au vendredi le temps kuna basimbona no moi samedi na dimanche au vendata 2 jours 3 jours mais malheureusement nous tous un procès en bonne et due formeté sur contre les injures publiques mutumo a subi si un jour de salama un procès vraiment objectif où ils ont influence te ata bakanga muté mutakenda razonga ameti ba konte banana pe injure bandara wapi et suka wapi peine nango ezaka comme ozala très important mais ndengi faire na ebeli faire ego la ndenga fonctionnaka tozaka na des jugements to aba africain jugement ya likolope ezalaka na musique le côté mystique ezala ndeni tout le monde est combattu mais ezalaka na ba karma na ba aura ya batu ejuaka nga so tali makambo yo omona kaka bovandi boye pa mutakala héritier bimi eza bitumba spirituel so ba mitakala wana efungulaka ba porte
Nga même où ezoya, bato ba yoto ba mona, ezo sala bien à héritier, mais moi j'ai de la peine, je me dis, héritier nga ça ba. Mais papa langa, tango botozolo bake kokangama, na ko publier ba mitakala, et fongola ba porte na musique na biso. Pourtant na niveau ya États-Unis, oh tolinga ke ba mission na biso ba koma ba internationaux. Na niveau ya États-Unis to moni ba mitakala ba ya ba artiste belé bimi et koti bango boloko. Et bomi carrière na bango. Kaka ba même mitakala et pas na biso na ba africain, eza ko fongo la carrière donc biso na monde ya Afrique musique na biso etambolaka na démoniaque. Tiko na niveau mindele. Nga kutu na moni yango ko fongo la carrière te. Pona ndenge ya ba leader. Te pas tout à l'heure otolo bake, soki net babandi ko kangisa. Admettons neti artiste Fally akangisi Kindingu, artiste Fer akangisi Nyamakor, artiste nani, artiste pe héritier pa ye. Pona yolobi ke soki batongo bakangami tant babimaka basala ba conférence de presse et pesa ka succès. Siko succès ngo na bande ko na biso o ba uti na ba quartier démunis, o ba uti na ba famille vraiment même pas vraiment il y a bien été c'est comme si ça moi ça accompagné na mbongo ou kaka na maloba non mon fingi nyonso lelo aza na parapluie mo na sima to muziki aye en fingi a supposé que soki abimi ou bien azwi likambo intel aoya okote la ni amakor pendenga yewana ayebi ke il y a des gens qui sont derrière lui. Ce qui fait la cadre, ça m'a beaucoup trop. Au moins, on Gloria Olangi, Mission Boabimi, c'est donc. Et ça, quand la guerre, il y a positionnement, oh, le musicien, oh, bah, utilise à kaka, bah, tout na niveau, n'andenge kendaka, nini. Si, na niveau, tokoma, il y a escalade, tokomi, siko, lelo. Donc, pour me résumer, na tia, bah, tout m'soubazala, c'est, esa escalade, moro, oyo, ce n'est pas ce live qui va tout arrêter, c'est vrai, parce que ça, baba, c'est une éducation, les jeunes sont manipulés par les artistes, ma mission, fait base à la encadrer, bazo encadrer tes mains, na kotika, surtout koto le baké, ma kelelo nion son escalade tozo cha, l'air m'soupe l'eau quand on tozui, et zana no cimenté, il y a retour, il y a musique, to couper ko perdre, parce que, surtout bilo que la violence oh ils ont bêta clair ils ont chaboué un jour mutako kufa un jour mutako a problème l'intégrité physique naé et la tournure des choses et vous allez sous n'eng moroté à sens soit mais pour les restes ils ont une guerre de positionnement d'engue zalaka par rapport à n'engue ya système de jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Surtout, c'est que je cherche à dire, ce qui bon monique musique na biso etambola na mafinga, moi je pense que à l'ère actuelle, na niveau autokomi, autolingi ke ba artiste na biso ba comme ba internationaux, ndenge biso to prétenda ke o yaza local o boye. Tant que tozo ko demeurer na monde ya mafinga, tant que ba communicateur bazo demeurer na ko kolobe la musique qui mais ba komi kolobe la ba vie à privé ba famille à batou ba parents à batou jamais ba artiste na biso ba comme ba internationaux parce que pour ba comme ba internationaux il faut aller conquérir le monde extérieur, il faut aller conquérir ba fanatique ya musique o baza ba étranger po ba koma wana il faut biso mtope sa bango main forte, il faut biso mtu déjà to banda kolinga musique vu que biso motoza divisé que ça veut dire que artiste wa yeko beta ba fanatique ya musicien o ba koyate artiste wa yeko beta ba fanatique ya musicien o ba yate jamais ba koma na niveau o tozolinga po ba koma na niveau wana nous on doit d'abord commencer à les pousser, ça veut dire que concurrence il faut tika na RDC de leurs musiciens azobima libanda ya mboka. Nous tous, nous devons être réunis autour na bango pour nous propulser musique na biso. So ki bazongi na mboka na biso, ndeto komi kosala, excusez-moi, musique na biso bobenga ngo international mais les internationalités les blancs ne sont pas encore arrivés au point que musicien moko congolais bêta tout le monde a que ça les a la rempli un peu moitié rempli à mindele parce que to propulser bangote
tozo propulser bangote sikoyo eloko mosusu eza na ba communicateur dès lors bosala ki amitié bozo mélanger ki amitié na musala parla na ngalo bana groupe esama kota ba neneya azane neutre alingi alobeli Fali alingi alobeli Ferré alingi alobeli héritier côté wana neneya azakane simple azane mutu ya mutute. Le problème c'est que entourage libre choix na ye ya kolobela ndenga lingi eza positive et négative et loko na comprendre était comment sikoyo na minute yo nene azana problème na ba Gaulois tant nene a comme na problème na ba Gaulois tant nene azoko attaquer Ferré tant nene azoko attaquer Ferré mutu moko te ayaki kobima po aloba mais na minute oyo kindingu pas zane na position wana kindingu penda azawana azane mutu ya mutute ye contrat na eza pa ya Ferré. Cela veut dire que mutu nyo surtout azali banda Ferré soki azana besoin a papola mutu wana ko papola mais ekomi na niveau ya kindingu bokomi kotia o ba Gaulois hypocrisie o bozana ngo wana botambusa musala na bino bien te. Hypocrisie vraiment o bozana ngo wana bozotambusa musala na bino vraiment bien te. Parce que tant nene abande ko chrétien Ferré ake ko la musana petit frère akufa to mona ki binote ke boye na live te nene eza bongo te même na niveau ya mbongo concernant Noëlla Madinga boyaki kolobake te aza mutu na biso to lobela te mais tant ekomi na moment ya kindingu bongi bolatisa ngo ba Gaulois côté wana eza vraiment bien te amitié na bino ezo bebisa musala mutu nyosa kokoza la libre aloba oya lingi tant que moi azoko estimer que eza bien ou eza bien te d'autant bokomi côté mais la ba Gaulois bozo stinda kindingu afinga parce que ils ont remarqué que vous êtes dans l'hypocrisie et bosala pe musala ofelete tant bolobela ka Ferré il vous paye tant bolobela ka héritier il vous paye tant bolobela ka batunyo sonna il vous paye. Donc ne venez pas jouer avec l'esprit des gens que quand il s'agit na batu mususu tant il s'agit na batu critiquer. Et moi je pense que quand il s'agit de Fali batu mususu bozana po bolobela ka Ferré Bozwa Kambongo ya contrat pour bossa la promotion. Kindingu, en ce moment, il fait partie à Ferré. Donc, comme il fait partie à Ferré, cela veut dire quoi? Que Batak Nyoso ya contre Ferré, Kindingu fa riposter. Mais Bino, vous faites pas partie à Ferré. Bino Bozwa Kambongo na moment wana, so qui peut mbongo ezate bolobe na Bino Ferré te. Donc, cela veut dire que vous pouvez pas condamner les Gaulois. Ceux qui besoin bon à promotion, bolobe li Ferré, les Gaulois sont là. Ceux qui peuvent contrer ici, les Gaulois sont partis. Mais Kindingu, aza pour l'instant, na contrat au Kroloba indéfini. Toyebite na moment ni Kindingu a kokende ou a kokende te. Mais aza na contrat indéfini, cela veut dire que na minito ba Gaulois faut bazala derrière Kindingu, parce que na minito aza na contrat indéfini pembeni ya Ferré. Mais bino boza na ba contrat éparpillé. Un coup boza pas Ferré, un coup pas héritier, un coup pas ya Kofi. Donc position na bino yeba na penza bien te. Alors bokoki ko garder ba Gaulois indéfiniment te. Parce que position na bino yebanité. Bino boza wana un mot bolobeli Ferré, mais tant bokendara pas ba spiritas. Bango bazana bango bata spiritasité. Bolingi ba ko soutenir bino ndenge nini. Arrêtez un peu cette hypocrisie là. Merci, à nous revoir bientôt na ba live mususu. Et côté ya ba comment s'appelle, côté ya ba warrior. Bolobi que ba pique ezalaka. Moi je pense que na niveau ya Fali so kaza muta ba pique a osala ngo proprement. Na rosenga pe na côté ya ba Gaulois soki ba pique ezali bosala ngo pe proprement botika penza na ndenge ya ndenga mabete na minito nde tokomi bokomi ba professionnel. Il faut podium etika la vraiment réservé na cadre à musique. Podium ezala sika kosa ba règlement de quantité et kosa la bien règlement de compte ezaka na se ya podium penza to mona misala na bino to évaluer kamisa na bino to acclama kamisala na bino. Donc ce qui ba règlement de compte ezali ba jeton ba bordure ba pique ezali et ça makalibanda ya podium et ça la biso bien. Bisous, bye.